parce que basala bango na terre jaune eza na nkamba soki batiango mai ekomaka chocolat ebimi couleur ya bronze. Faut comprendre. Soki ozwi le wana ya nkamba eza bomona yango chocolat omona yango jaune mais soki ekoti mai ekomaka chocolat. Or que biso toza vraiment noir te toza nde chocolat ya couleur ya zelo ya nkamba basalaki yango potopoto po mutu mwindu ndenge omonaka aza zelo ya nkamba kolo na yo aza awa tata simoki mbango aza awa mama zwa batu mema bango na nkamba botika boye yebisa bango batika boye aza na odélivre te. Renard Bonke asali livre moko boye ntango ayaka na campagne na ye awa Renard Bonke asali livre abi omona tchaba noir baoseka omona alobi maintenant que vous êtes sauvés bino ba noir sikonde vous a sauvé Jérôme Idolo vient nga Jérôme Idolo koto ozana ebité na pesi mbote soki pendenge ni to ebité alobi lorsque vous comprenez pas ce qu'on cherche vous ne saurez pas ce qu'on trouve. Bakocha fufu yango pesivement lalaki likola badi wana na tongo mabone na moni pesa lalaki kwa badi na obenga na ka pesa na pesa yo longozo déranger badi na simba badi wana na kobeta ngo po na bayepe mai na vandika pose ba ozele langa na hôpital ba ozwanga te mais mundele so amoni bongo comme microbe pourquoi azana mélanine o ko protéger été voilà combien avec vous comprenez nous avons commis ce aveugle à mon assoute bah comment me mena nzete pourquoi cataracte zipi donc cataracte de mundele ya ngomone mundele akoma ko mema mutu mundu na liboko atambusa ka nyatisi nie mutu mundu pa nyati nie tanga nyati tuni oni o to nyati nie o memenga nzelo pona ni yo bena tiko tambola mo sope batiki moko pa okendete akosambria mako ya nakata libulu nde mutu mwendo te bovandi boye ba izana ngona ndenga mabete zape lolendo te zuwa te biso to lobaka moninga azwi sepela biso to sepela kana oya bino fora to betela bino kutuba maboko banene so pe bolingi na beta maboko na beta ngakasiko mais tata simoki mbango évangile faut panzana. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e à 4e génération à ce qui bateau baza dongo bateau bazo négliger comme bonanga. Faut comprendre. Alors bien ça nzambe ya zuwa na lingite mutu muswarenie. Mais papa alors ndeti ngana zawa ngana za na zuwa na lingite mutu akoko sala buzoba na komba tata simo. Yana mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Shalom, bonjour, bonsoir chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole, de l'actualité qui se passe ici, chez les Nazaréens. La vôtre, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokwa, à travers cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu parce que notre invité est déjà sur ce plateau, Papa Kiessé. Et on se retrouve tout juste après, à travers ces cantiques. Je signale déjà que derrière la caméra, c'est notre bien-aimé Alpha Gédéon, le frère Gédéon. Et dans le montage, nos bien-aimés qui sont là-bas, donnez-nous un cantique pour la gloire de notre roi. Et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Yambalo ya daba pasteur
Nazokatela nzambe lo sako na sesiko. Nazokata lo sako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe lo sako. Lo sako, lo sako, lo sako. Lo sako awa. Aniva, aniva. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga, tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle. Venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom, et devant moi c'est juste World Vision, là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku, c'est déjà un endroit habitable, et les quartiers comme vous allez voir de l'autre côté c'est déjà habitable, il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Parce que basala bango na terre jaune eza na nkamba. Soki ba tiango mai comme un chocolat et bimi couleur ya bronze. Vous comprenez? Soki tu sais le wana nkamba eza bongo na chocolat, bongo na jaune. Mais ce côté mai et comme un chocolat. Or que biso toza vraiment noir té, toza de chocolat. Ya couleur ya zéro ya nkamba, basala ki ngo poto. Pour mutu mundu ngo mona kaza zéro nkamba. Mais batebele na baye batiki na Bible mutu mundu pazali
Donc conception et utapi so mtu atanga Bible moi kama mneso eza kuneza mundena mundena. Te kasi à comprendre te parce que pour écrire la Bible les arapé ka noir, les arapé mbete. Mais écrire la Bible les noir. Pour na papier wana ya pembe na noir, donc importance les arapé na noir. Les arapé mbete. Oko para so denga na pembe kasi ba ko mango na pembe. Ou bien basa la papier ya mwindu ba ko mango na pembe. Donc importance ça na noir. Porter ça donc mundele ninga zana mundele bien porter ça na biso ba noir. Biso pe ba noir na kati ya Bible importance ça na écriture noir. Donc wana ma et puis na kati ya liso importance ça na bora noir. Ya ba ka bongo. Yango po mona ka na kati ya munoko importance ça na mino pembe. Na kati ya munoko pe importance ça na noir parce que oh yozo kanisa wana tango lobi yango te za noir. Ils noir. Ah makambo so bato mona ngo flou hein. Donc ça veut dire noir non éclaircir biso nan. Donc ils noir. Mais ce qui est bon, ce que tu as dans la Bible, hein, papa. La Bible est dans la Genèse. Premier, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre à la surface de la Bible. Il me dit, Dieu dit, il y a deux, à moins que je me trompe, je crois deux. Dieu dit que la lumière soit, topé pembe, éclairage. Ce qui mouindo ezaki malam nous ont démontré na liste mouindo tout ça. Mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière du ténèbre. Akaboli yango. Mouindo ba obenga ngo butu. Pembe ba obenga yango et donc journée ba obenga ngo lumière. Na contexte na ozo kende mouindo na pembe mindele tout ça. Moi te nzambe déjà tsaki mouindo. Vous comprendre ngo mabe. Comprendre ngo mabe. Yango na tasima ngalo ba ino pas gester zalaka wana. Zalaka wana na pointe po et pour ngana za ngana obeta fuma donc na kota 10 na za ma place wana fuma na obeta ma na côté ya ngana obeta ngana défense donc la défense bino siko pour la défense ngana tiki bino donc afona za koto poto marquer gabi omoni na koyebisa yo au commencement Dieu créant les cieux et la terre était informe vide mais comme la terre était informe donc c'est qu'il y avait la forme vous comprenez c'est qu'il y avait la forme ezalaki. Mais l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessous des eaux. Mais tout ça dans Genèse, tout ça dans Proverbe chapitre 8. Dieu m'a créé les premières œuvres. Avant les œuvres les plus anciennes. J'ai été déjà là. J'ai été avant l'origine de la terre. J'ai été. Qu'est-ce que la lumière? La lumière c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? La lumière c'est Jésus-Christ. Mais côté la lumière est régnée avant l'origine ya nyonso. Mais na Genèse c'est que lumière oyo ils ont bimisa que non azalaki créé na sima ya mai na sima ya mabele. Mais surtout zongi na Job 38 de 1 jusqu'à 7. Nzamba tuni Job yozo ba makambo bele na kombo na nga ya fo na oko otenga na lokayo yebisanga na otuno ba question tango na saki mukilo yo zalaki so zalaki yebisanga Job nie. Deuxième question tuni Job yebisanga nani asimbelaki nga singa tango na osala mokili oyo so yebisanga. 3 pierre d'angulaire ya fondation na tchaki yango wapi? Or que les pierres d'angulaire c'est Jésus-Christ. Hein? Nani asimbaki siko singa siko to songi siko na proverbe alobi dans alobi j'ai été là avant l'origine de la terre. Et ça n'est l'autre côté à Sala Sanga Nazala. Ça veut dire que Simba Singa c'était Ezaki. Vous comprenez? Ça veut dire donc Mutuana Yende Mutu Basala qui liboso avant Dieu au commencement Dieu créa la ciel et la terre. Et dans les biloko bazote ya binoti. Bato ya bino biloko na batango bato ya bino ba yebi na bango makambo bango. Bino batunde bo jongo na mvrak bo kokate les faits mo kate déjà les chomoni mutu ala linza la mikolo misato. So ba lambi Damas ya mikolo pe misato ba yeli ya kolia ngote. Siko mutu mwindu ala lanza la mikolo misato ba yeli Damas ali yango na lokoso ekangama ye. Pese maladi. Ndenge mutu mwindu mona zana bela galia biloko mikolo misato. Pese maladi. Azo bela mutu mwindu a bela. Mutu mwindu no songo mona kaso bomelo hôpital zana maladi. Mbele kutaka ka mutu azo vivre ndé. No mona batu mwindu. Balia biloko 3 jours na lokoso. Batu mundu balia biloko 3 jours na lokoso etia bango maladi bako kate awa mutu mwindu kolo na yo aza awa data simoki mba
tata Simoki Mbango azawa mama zwa batu mema bango na nkamba botika boye yebisa bango batika boye bayema batu na nkamba batu po babika mboka oyo po ebonga moto mwendo atelema parce que Marcus Gervais Marcus Gervais il avait prophétisé qui habitant tokokoma na monde à 21e siècle ils ana moto mwendo moko kobima na 1921 moto mwendo natanga kobima yenda ko mema ba noir na délivrance do ba noir bazana o délivrité. Okay. Renard Bonke asali livre moko boye tango yaka na campagne na awa Renard Bonke asali livre bi au mona tchaba noir ba oseka au mona alobi maintenant que vous êtes sauvés bino ba noir sikonde vous a sauvé sikonde vous a sauvé. Jérôme Idolo vient na Jérôme Idolo koto za na ebité na pesi mbote soki pende ngani to ebité alobi lorsque vous comprenez pas ce qu'on cherche hein vous ne saurez pas ce qu'on trouve. Naba continue biso oyo bazo comprendre eloko ba olukate yango moni pe ba bimisa de lokote ba congolais ba noir bazo comprendre eloko ba olukate ba bimisa perie yango Jérôme Idolo na philosophie na ya lobi lorsque vous ne comprenez pas ce qu'on cherche vous ne saurez pas ce qu'on trouve wana ba noir mais tata na bino déjà yaki atika ka bino na zemi 20 ans après aye ba mama ba yebisa bana mutu mwendo nzambe kimbango pour mukile uti na ténèbres et uti na l'obscurité 3000 ans avant na 4000 ans vers 4026 na l'an 4026 a créé Adam comprendre na 3096 Adam a koufi na Genèse chapitre 5 verset 5 Adam a fait ça qui 930 ans moto mwendo pour Adam zaki moto mwendo pour si Adam zaki mundele moto mwendo sort oyo uti wapi ba nani ba kaye nani so bazaki ba mindele moto mwendo sort oyo uti wapi pour Jésus Christ ba mindele batu babarai prophète Mahomet ba mindele batu babarai prophète Mario William Abraham ba mindele batu babarai ba prophète na biso no somoni ba edina bala banani baleka ba mindele batu basala bango mabe ba continue biso ya l'état bazala awa ko banda na Lumumba Mobutu Papa Kabila ba mindele batu babara bango leme ba mindele na bazoka na rais leme ba mindele pe baoka na kaka président Fachibeto mais ti lelo oyo pona ko lakso ke no mutu mwindo aza somo mutu mwindo aso moninga donc moninga na vandia bako cha fufu yango pesivement lala ki likola badi wana na tongo mabone na moni pesa lala ki kwa badi na obenga na ka pesa na pesa yo longozo déranger badi na simba badi wana na ko beta ngo po na ba yepe mai na vandika apose ba ozele langa na hôpital ba ozwanga te ba ozwanga te mais mundele so moni bongo comme microbe pourquoi azana mélanine oyo ko protéger été. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin
parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mélanine. Zouande yango. Est-ce que mondele le fazanga mélanine méchant. Méchant tala moni mondele pourquoi moni mélanine wana na infection et les aussi mbaté. Biso mutakoza na maladie, mona malaria de plus autoka me autambola. Aulia pas omela. A résister même mondele te moindre au hôpital. Yango mona sali bo hôpital ebele awa. Ozoka mutu passe bokte mona boya na yawa. Julanga makasa wana ya lumba lumba. Botoki sango bazo batoki na suka mwanda masuka na pesi mwana tanga ko baye botike ka faze bo tanga ko lamuka bo papa na yoki bien. Donc wana peut toleke sili. Donc les faits ba memango kuna. Mutu mondela za fragile. Asala ka musa so zui ba noir o baza na Europe, baza na Amérique, baza na Asie, Océanie. Façon basala la ka musala mondela ko kate. Mondela ko kate et puis mondela ka mo ka bango. Mondela ka mo ka bi mais bato ba travailler ka ndeni. Ya ale mundela sala robot mais mutu mwinda jera kana robot wana ya wana sio mutu mwindu ngane na bandiawa o badi o pesa lala gili kola fumbwa pesa subeli fumbwa na kolongola ka parti wana subela gi kutu na kolongola peka pesa na masuba pesa wana pe na damango o mona pe masuba na pe kote pe na nzoto donc big singa pe apandicide tala mama nzambe azana ndenge nzoto ozo mona oyo eza nzoto ya nzambe ye moko biso banoir ozomono banoir baza procréature ya nzambe siko mundela za procréature donc ya mutu mwendo donc mundele mutu mwendo muta créer mais mutu mwendo nzambe nda créer donc toza bongo ça veut dire ça donc toza na rez-de-chaussée de mundele premier niveau mutu mwendo troisième de nzambe vous comprenez atata mutu pesa kambote na komba tata to pesi tata ye moko na kombo ya mwana mutu mwendo elimo santo na suka kuna ndeto mimi mundele vous comprendre donc on a 3 wana ozomona wana ba wana eza ba ozolo ba parce que na otala boye mundele azozwa vraiment premier niveau le premier niveau ndeti niveau ni la création ndeti création ni nyoso to mona kana mutu mwendo mutasala donc mundele ndazwa idée te mutu mwendo sala avion biloko nyoso mona kana mundele donc mutu mwendo mutasala mundele ndazwa idée tout le monde a ça avion kasi na biso mundele ndazwa idée asala mwinda soki tozongi boye téléphone ozolela ozuto zwa ozu yango kutika crédit yoka téléphone eza boye bakoko na biso banda osolola boye na téléphone omoni ka singa fumbwa so okangisi singa otyango molai bozwi kalebasi eloko mwa kalebasi botie boye bokangisi so moto azoloba awa oyo aza kuna tie na lito azoyoka so oza na kati ya mai mpo bakoko na biso moto akozala na équateur yo oza na sekoto oyo na kati ya mai so oyo alobi na équateur yo okoyoka yango na kati ya mai odindi mabona mai so alobi na mai yo okoyoka yango sikoyo moto mwindu comme kaka akomaki aveugle donc mundele aza cataracte vous comprendre mundele aza cataracte eye ezipi trace oyo ya noir akomi aveugle vous comprendre noir akomi siko aveugle aomona su te bakomomeme na nzete pourquoi cataracte ezipi donc cataracte nde mundele yango moni mundele akoma komema mutu mwindu na liboko aotambusaka niatisi ye nie mutu mwindu pa niatini ye tanga niati atuni nini ote niatini ye omemenga nzelo opona nini yo bena tiko tambola mo sope batiki ye moko pa okende te akosambria ma koya na kati ya libulu nde mutu mwindu donc mutu mwindu aza mukolo ya mwindu donc le fait kaka ya Damas oyo mundele aza nango na maboko po mundele aza renard na likolo mutu mwindu aza corbeau l'histoire il y a les corbeaux et les renards mettre corbeau sur un arbre perché tenir à son bec un fromage mutu mwindu na fromage na ye corbeau asundoli lango renard ti lelo renard poids
talaka pe renard ye korubo po poussa na pene pene renard sorne aux alanines mitraille siko renard siko fa benga nde aigle aya po a seconde ye or que aigle c'est Tata Simon Kimbangu aye po abui la renard siko na ministre renard place ça zo banga na ndenga désordre po aigle déjà telemi c'est Tata Simon Kimbangu asala makambo na yemona na te combattre ta mona molimo sana. Merci beaucoup. Je pense que monsieur Koya faut qu'on vende la malam pour na battre zande vraiment na posa ya koyeba supériorité wana ya mundele par rapport ya biso banois. Question na soukezali papa Kiss bakimbangiste busutukeli ekrambo kobeta bino kozonga bino koyawa bino bato na bandaka na bozaki busutukeli bokomi na niveau évangélisation ndenge église de réveil yaka ko évangéliser en désordre ba kimbangiste basutukeli écranté chaque chose a son temps et kokaki ba panza parce que quand les olobi évangile oyo sobe te amite suka pe ekoyate comme temps ekoki papa yé na 2021 na 2001 na centre de cœur le biboye bisabato que papa Simon Kimbangu molimo mo santo mutu mwinda uta wapi ya omonde to obeta biloko ti batu pe ba comprendre déjà que no biloko to bande ko saloze ya bisote za bakimbangiste to bakolo nango baye bino pe côté bovandi boye ba izana ngona ndenga mabete za pe lulendo te zuwa te biso to lobaka moninga zui sepela biso to sepela kana ya bino fora to betela bino kutu ba maboko banene so pe bolingi na beta maboko na beta okasiko mais Tata Simon Kimbangu évangile faut panzana jour mususu to ça les missions bato ba osali donc na benga bato belé ba ko so ba kiti ba vandi indo se bandi po bango pe ba so parna bango na ba voisin pe bazwa po ba voisin bazwaka kuna ba voisin bazwaka maya nkamba mutawe bela se ya ko maya nkamba pakola elote Tata Simon Kimbangu mutoto pakoli maya nkamba ezaka ya pololo sukali te maya nkamba eza vraiment ikutolo koleka maya pompi koleka kutu na ba opiro mona ko basala kana ba milani kandi za jaune terrible na biso maya osakana te ipe maya nkamba tokota kuna savote linikwate o laveno na ba mai mususu wana okoti na maya nkamba obimi kutu ba mai kuta pompier mo boso sukolo mo kama mukuse mais maya nkamba te maya nkamba correct kitoko na elengi ya omwenga aso na mone simbite na yeka na maya nkamba na koti suna bia Kimbangu na ye so na dindi boy ndozo mona nga mwa for mona zao maya nkamba na la vango for maya nkamba. Merci beaucoup to kende kuna to mona yango so basi baso la côté mo mbal pe côté basi côté na bango mibali côté na bango okomona ngo fuma basala mir séparatif na kati pour collège tanga salisi mutati ndeke lave mai botango siko yo basala sako ke no la lave mai o la vai mai te monte mo eloko mo boyo zanga botango collège abikisi mutu wana ayebise ke ndo soko la mai mais zapi batunyo sauté. Merci beaucoup papa Kissé, nous sommes arrivés à la fin numéro ya ngala bika kuba sko ko pozo pesa passe de the community jeton te ngala so komisa ka Tata Simon Kimbangu même moi sinanga yebiso mo erreur Tata Simon Kimbangu ça c'est erreur Tata Simon bolongoli Tata Simon Kimbangu kaka obengani nanda kutondi erreur na koma Tata Simon Kimbangu tika bima bande ko kutu ko mekate donc ponde biso to vanda biso bande ko nyos tu bazaba kimbangiste tout bazaba kimbangiste na nanda kuno so mutaya mabena koma Papa Simon Kimbangu te rien soko tu baje pe bagar komekate oso bajete parce que Tata Simon Kimbangu a sauvé yo bimi mutu siko donc ngo sala baje na koma Tata Simba te wana ponanga on négliger le Tata Simon Kimbangu insulte ça veut dire au fin Tata Simon Kimbangu te yo fingi dengai donc ça veut dire faut ngai siko donc on a appliqué mais tout est maintenant mon qui mais obi que communauté na dictature ya ko imposer bato makambo yo wana uzongisi biso na tango ba colon nzamba lobi ndimi Papa Simon Kimbangu ta le film na di komandi malobi na nzambe ya zuwa
nalingi te moto arenie liboso nanga kombo mosusu te. Mais papa nzamba zuwa Bible lobi boye soki bala za nzambe botika te na ba avec saute te to songa ka ne parce que on se connaît selon nanio oh Jérémie prophète Jérémie ni me dit commandement musapi nzambe nde koma yango. Vous comprenez parce que na kata Bible wana le plus tôt majeur c'est les 10 commandements. Pour atteindre les autres bateaux. Pour ça, la ko bon wana ils ont 10 commandements. Atteindre toute histoire ni surtout 10 commandements des repentance. Si repentance c'est 10 commandements. 10 commandements nzamba lobi ngana za nzambe ya joua. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e à 4e génération. À ce qui bateau baza donc bateau bazo négliger comme bonanga. Faut comprendre. Alors bien nzambe ya joua na lingi te mutu muswa renie. Mais papa ndeti ngana za na joua na lingi te mutu akoko sala buzoba na komba tata simo. Yana le beza yote mtu faut défendre papa Simon Kimbangu. Bible lobi ke so bala nzambe botika imo ka se défendre. Boko ki jamais boya ko tungisa mwana ngai Gédéon likolo kaka. Comprenez qui pété. Te mais aloba ki na ye aloba na bato. Pété, comprenez qui pété. Nzambe kaka tindi pona ni nzambe yemo akateki bana Israël tapeseki Moïse nzete. Ayebisi Moïse yo Moïse na tcho nzambe liboso ya bande kono baron na Myriam. Pona ni yemo nzamba kitakite. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Papa Kessé, tosto comme na suka émission. Na bonde lion deko landelo lelo basuka pour la émission lelo. Na mon papa Kessé semaine ezo ya foko takana débat. Te ngana episode nazawa. Ngana naza combattant makesa. Tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu pa otika ngai te. Je te dis nazo episayo ndenge naza awa. Est-ce que nous sala bodia babamba mbasu? Ngai. Te aya ba mangamba sopona nini? Aba mangamba sopona nini? Po ya ba mangamba so na jouer loko na ye. Na jouer loko na ye. Ma mbolo ba episa ba tout point kanda pe. So donc kanda wana so epesi ye so ka sali buzo banga na ofuka Tata Simon Kimbangu. Mutu asali nga pasi. Soko tiki ya ko continuer ko sala batu muso pasi. Danga de pema apema ponga la bano mona pasi ngana bano mona pasi na vandi vima bona se concentrer elo te lo basi tasi menga ngaza na mwana mama kulutu na bino na mwana noko na bango mais tasi menga mango ngana yebi prêtre de prêtre donc maître de votre maître point. Merci. Numéro de téléphone 085 94 25 598. On a un numéro à WhatsApp, Vodacom, il a 081 46 22 084. Parce que la période qui est dans la salle qui est blanche, si vous avez un numéro, vous avez un combo. Merci. Nabondelio, Kozang Sakozomabilité, Zoisika Panzapeli Solo, partager mission, aimer mission. Nde tokutana mikolo eza koya soki bomoni papa ke sa oleka te botuna kai mingi soutien pe voilà parce que auta musika waya ezosenga transport pona ya koma awa vraiment beau soutenir bandeko na bino papa Joseph na mikolo koya je pense to retourner azaki éprouvé amusaki ndeko na ye papa Joseph mbote mes condoléances na ye nzambe azala na yo Tata Simon Kimbangu po nzambe za komé dans comme Tata Simon Kimbangu azala na yo abatela yo pe remerciement na mama Laura na mama Laure pesi bino mbote bavie mandako papa Chimanga mbote na komba Tata Simon Kimbangu mukomso pe to beta lisolo za vie moko boye Chimanga vanda na Amerique na expliquer makambo susu tala omoni tie biso to mona pe ba Daniel Danze apa isape na bato musu baza danse po ba Daniel babotama na marque na bango me basali nzambe meza na bato ma babotama na ordre nzambe ndeti ba papa Chimanga wana na obetelo so muko mususu so to eposiko déjà tala kaka pour mon esprit kiti déjà vandi. Merci beaucoup Tokomi Nasuka papa Gilabala maman Lauriane puisque vous allez vraiment nzamba batela bino Yesu Christo abomba bino pour nité ndeko nangai nikab okoloye mokonda pesa nzamba bomba yo batela yo Nathalie Moussibou maman général Kapi Kapinga donc puisque vous allez en Allemagne nzamba batela yo
bandeko nyonso bolingaka la princesse de l'Éternel bana papa nyonso tout na invité so kate na invité en pesa minoni. Merci bosala kaka émission oyo ya papa Simon eza la meilleure émission na ba émission oyo ekoya na mikolo ezo ya menga toujours ya papa ya pona ki kamba na bilo ka misato ngana osinga na papa evandika na motema na ngai soki koleso masi azongite ndeto kutani na mikolo izakoya. Ciao. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Le Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi